Voilà. Mbote balandi ya Fantastique Info. Tozane sengo rosel labino découverte moko o lisolo tozobeta likambo etali citation ya Mama Bondo. Peut-être bande comme ça bazwa citation wana na mwa likolo lelo tosali déplacement ya kokoma na commune ya Maluku o esika tozwami et toza na Menkao na quartier Talangai. Donc Talangai ezali quartier ya liboso oyo esalama na kati ya Menkao awa olandisa na bakartier ba Menkao centre na ye kokutana na papa Otis oyo azali moko ya bandeko bavivre baévénement ya Bamobondo azalaki na territoire ya Kwango lelo awa aza sikoyo na komi na Menkao mpona sécurité na ye. Alors ndenge solo na ye mpona mpe mikobetela biso lisolo ya citation ya Bamobondo ndenge nini elekaki na kwa mutu. Alors tokosenga vraiment na balandi ya Fantastique Info batala biso pour la première fois ba meka ko partager vidéo puis mpona koluka solution parce que lelo biloko baproduit agricole ebele ekomi un peu talo parce que il y a une grande partie de la production et de la lisusu te. Voilà, donc na comme papa Otis to solo anaï to sengi na bino vraiment partager vidéo et alors c'est votre humble serviteur Lucien Bokite to la vidéo. Voilà, il sur la Fantastique Info kombo na yo nani ai kombo na ngai ikie mpana na yebana mingi wakati na kombo ya Otis na vanda na mboka butu leo tomona nio na kati ya Menkao Talangai meka kobeta lisolo ndenge nini okomi na mboka ya Menkao or yo zali lobi vandi na mboka ya Talanga na territoire ya Kwamutu, c'est ça? Beto koma kiawa c'est ya boba Mobondo za ba Mobondo na za batute ko ba Rwanda obie ba nante za ba yakana ba suku na ba mbala sala ki likita na bango komba Mobondo no zo kawana za Mobondo na za komba nete komba ya kisi na bango. OK, kisi na bango bakata kana komba na Mobondo wana kuma ko benga kaka Mobondo so bakati kisi na bango na ta okutana na ye bato beti masasi bego joyete na okati mbela ozo katele yeso ka kote na mboka bwe kutiti bana mikebe ko bomba tu banda ko kutumba ko briller ba ndako donc ezala ba soldats ko attaquer. Ouais, exact. Voilà, papa Otis lelo komi awa o kimi na mboka ya Botulu lelo komi awa na kati ya Menkao Talangai. Alors bazo take banani parce que lobi na selon expérience na Botulu moni mingi ezali nango ba étranger te ne mingi to naki okanisa mais ezali kaka bandeko na biso ba congolaise na ba congolais oyo bazwi kisi na komo ya Mobondo nde bakomi kotake lisusu bandeko na bango ba congolais bayaki normal décision nango bayaki bapoto na plateau ekoma plateau lunda ekoma plateau bateke ya bayaka plateau bateke ekoma plateau bango nde bazali koyaka tozovana na bango so baye bomona baye pa mfumu na sana mwa puse bazalaki teke mfumu moko teke ateka mabele pa ya mutubi atekela ye jamais zako pesa ngaka place ya kovanda kaka na ye na kata mwa bon jwa mwa esobi wana kata 5 hectares ka 10 hectares opesa kanga droit na ngai ya saki pa ya mfumu ya mboka po mfumu ya mboka topesa ka droit wana po soki likambo ekwe na place yo za wana bakaka mfumu na leta tako tla komela sa ko take mfumu ke ndenge nini mutu wana sala basala bwe mwana bakazo kuta ba mboka za teke batekela bango mabele puis ezala moto moko akoya kobima na bamikanda bwe te asabe salfandi jamais biso kotela totekaka baterre te pa ya biso na biso bakongo eza na pena étranger moko teke kotela batekela étranger moko mabele jamais eza te bango na ndenge na bango pere baza na bato na bango ya liboso na bakonzi na bango ya bazopesa bango po baminduku wana na bamasasi na bazwaka yango wapi balingi pe kotika yango te ta balobi ndenge nini lia balingi kotika. Mais bozalaki na bango bolobi dia na ntango na mikolo avant bazwaki bakisi oyo bandeki koya mpa na bino bondaki kosolo bato tofana na bango ka place moko te mais beloko nini esalaki babanda mbala mo bachange exact. Donc ndenge bayaki ecriture na bango nde babanda koya kuna donc décision na bango nde bazali koya babotola plateau balobaki ke plateau biso tofanda wana eza mabele na bango plateau eza mabele na bango mais biso na bayaka na basuku toza frontière bino bozali ekolo nini papa yo bateke yo ozalaki chef coutumier kuna
ozalaki notable. Lelo oyo otiki okimba kilometre ebele oyo kose retrouver na kati ya meko na menka otala ngai. Ezalaki facile koya boye obimaki na circonstance nini epoussaki yo vraiment oza décision okima oya boye. Tobimaki ta bango bakoti na mboka babandi sandrine baseka 5h du matin ça c'est bali kobela na mboka nini be o ba mobondo bakoti pupupu donc kobima ozobimaka na ndako bao défendre zate moza kobima na ndako ozobimaka yo nde mosuka na pantalon moko lati kaka mama kana liputa moko boye ale kimbango kimi ozokima isaka ndeko na pupu ça c'est moi ba communication ya bata to kimi biso toye kokima na mboka na kinche ndio wana po nene basoda afar dese kala kiwa yeto yebisi ba far dese ndaki kuna bakokota dese ba sali dese événement na mboka moko mushamu babomi 9 personnes wala ngwe deja far dese azilo kufana nano ufando na ka place wango za na kinche yeto fando wana to moni tozomona clarité bana kotoba bengi aza adike papa vanda kuna te boya na lopo makamango kuna zo ya ka ko ya wa danger ona longwaki ngana mwasi bango bati ngai ne loko za lakiti bana bati bilenga transport kuno tiki bilanga na yo bibwele na yo na ndaku ba kiti ba nini tu ba biloko to sala kana ngo musala bilanga ba njungu eloko ter ko bima ko zo obimeka boye ma kaka boye ya bilambo zo mato lata ka ba ninga bango ya zo kabela ni eloko ezala ngai ezala mwasi ezala bana mikezo tunazaka na bakoko na ngabo 4 fois batala chene tout ya kokima ngalo. Voilà, Banandia Fantastique Info, ça fait très mal. Il y a Koyo Kamasolo ya boye, likambo ya citation ya Mobondo, eza likambo oyo, ezo pesa pasi, insécurité ezo continue toujours awa, na kati ya plateau de Bateke, en général, et na bamboka ebele, eza toujours même toujours l'émission de tourner en awa, na septembre 2024, ezo continue. Alors papa, solution nini oyo bobimi siko awa? Vous avez la communication en mboka kuna sika botikaki ou ekomi déjà bamboka occupé par Mobondo, vous ne pouvez pas y aller. Bamboka mosusu occupé par Mobondo. Bazuango. Bamboka mosusu eza bango bazana bamboka. Far DCP azakuna azako panza. Tozela na solution penza teke tozonga penza kuna. Okuna penza mutu akosala ne a relais à communication azali. Batutu balongwa na mboka etikala kaka vide. Alors, la démarche ni bozo sala, il pose avec une notable, na kata village comme na Kinshasa. La démarche ni bozo sala pour na cause un peu solution na likambo. Bokimi libela, bokum ba réfugié. Non, pourquoi réfugié te papa balé. Na tozo senga na ba konzia. Ta net ba konzia pour mutu, gouverneur, ba député. Nani chef de territoire wana ba chef de secteur ba mutu. Basala makasi ko c'est sa situation là. Station à la sécurité pour les gens à la ah ouais nous allons salat là c'est tout fatigué comme ce qui va appeler au bien oh mais c'est quoi ça l'année saison agricole et bandi en septembre saison A et bandi donc et ça la bino ndenge nini yo ça la biso passe biso to lesana na sala ya fanda kaka awa pepe samba kokata bilanga na mboka awa ezaka sute les alati ba somba ba comment ba concession privée sikoyo biso to fanda na biso fanda kaka boye to vivre na wana kaka nzambe kaka soki eta ebundeli biso ba pandi ba batwana tuzo occasion ya kozonga na biso na mboka déjà prêt ya kozonga mais calme kota yo sali déjà mbula boni depuis depuis 2000 déjà. Vous avez déjà 2 ans de Potikambo. Et ça, ba ninga, bana, oyebaki, oyebiki, ba perda, ba vina bango. Voilà, ça fait mal, Balandia Fantastique Info. Oyango Ezalaki enquête, on a tout ça de la bino lelo. Et pas ya papa Otis, Oyemo Azali.
témoin oculaire ya situation ya Mobondo mingi tomonaki yango lokola kaka bandoto ezali baventure mais papa Otis oyo amonaki yango ameki kotalisela biso likambo ya Mobondo na ndenge elekaki. Alors papa Otis mpona konayebi te soza liloba mosusu question mosusu ozelaki na tuna omoni na tuni te mpona kolobela na bandeko bakonzi surtout ya mboka oyo bakotrouve ce makambo wana loni okoloba. Bon, oloba na bakonzi ya mboka kaka batala pasi na biso baresone biso eza kosufri bamosusu baza na bana bazotanga te ndelo bana na biso 2 ans batangaka te baekole bamosusu baekole batumba baesika tufanda kaka boye leta bakipe biso batinda sécurité mano ekende kuna na plateau de na telefone akwa mutu baevakue bato wana biso tozonga na bamboka na biso eza te ke yaki kotoya nini ondire bacivile bazoya koboma batu pompopo leta ezali na mboka na mboka baleta ezali bacivile bazoya kobima zoboma bozoyoka na matoi mais bazosala eloko moko te. Voilà, merci beaucoup papa Otis. Balandi ya Fantastique Info tokomi na suka na enquête na biso ya mokolo lelo oyo tobengisaki papa Otis toyaki kotala eti na kati ya village ya Menkao oyo ekomi vraiment kotongana awa na cité Talangai oyo ezali vraiment cité ezali village ya liboso oyo etongamaki na kati ya Menkao awa ekomi vraiment na évolution makasi. Alors tosenga na bakonzi ya mboka oyo bakolanda biso na nzela ya Fantastique Info Télévision ya kosala quelque chose parce que botala ndenge fufu emati na Kinshasa, botala ndenge nini masango emati na Kinshasa, botala ndenge nini en général ba produits agricoles nyonso emati na Kinshasa parce que bandeko balesaka Kinshasa une grande partie bazo travailler les sous-sautés. Voilà. Alors l'agriculture ezali oyo priorité des priorités. Nenge toyembaka ngo toujours na nzembo ya Fantastique Info Télévision que l'agriculture est la priorité des priorités. Merci ceux qui m'balona liboso otala biso to sengi na yo omeka ko s'abonner na Fantastique Info Télévision pe au partager vidéo na bandeko mususu ezalaki bongo votre humble serviteur na kombo ya Lucien Bokite ambassadeur de la terre depuis la ville province de Kinshasa na kati ya commune ya Maluku na quartier monene ya Menkao et précisément na Talangai. Nzambe apambola biso tolingi kimia na mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci. Bye. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite.